na ibso na minute na ba menace de mort bana babina nga rouge soki sur rouge noir sur noir na tambola na kauka te place nyonso na okuta na bango omoni cercueil balakisi nga cercueil na za ngona otindo na téléphone na ba message ao sala buzoba meka litanga moko pe sopa mai na si na ebisaki yo omoni mukoloni kwa ka ba voice wana la musanga na 4h du matin abanda ko betanga ti 6h na otindelo ba photo nde abetanga na tikela mu Congo pour azaki ko banga akosala ngeloko elongi na nka ebeba na tikela mu Congo. J'ai passé ma jeunesse na ndaku wana mobala zwinga na zali mwa mukie lelo na 43 ans kala glam sou ménopause kala te ménopause donc na ebi esengo ya libala te oh ni kwa esambwisa ngai moi sina aussi moi osengi pardon eza lelo te esali mingi makambo na oloba esalami ebele ya ebele pe ni kwa yebi tanga olinganga eloko liboso ni kwa kangama nanga parce que vie de prière amona to vani na ina lala na sambeli ah yo sambelaga moi sinanga kuna sambela te na pe na besoin koloba mabe pona odile te odila zate na besoin koloba mabe odile te ti bani baloba na za ofinga nzamba omona na tikala ofinga odile te bandeko na yebi kisite bandeko odile na bomo odile te na bono odile pona zwa nini libala pona zwa lopangu pona sa nini obo sambwisi nga mokili mobimba kisi nga bibishi eza bato ba yebi nga ba olela ngai mona yebisa niko aussi banga lisuti bongo lelo yo lela ngona nini na réseaux sociaux kolata pantalon oui ya teke na ye na ndaku na l'atelier pantalon sima na matina mbetu te nde na bimaso na bina osokola te na lali bongo pona soka meki na yebisa nga bina yebisa kiyote mukolo changer o pesa nga valeur mukolo yeba ke na mwasi na yo moko nde tozongeli makambo mais lelo ko mona nga naza mwasi ya mutu nyonso to va na obongo na yebisa kai na bomba ata na tilis wana papa mobile na nga na dai na ndako yo banga mwana ki pa mibali kwani to mekaka nzela poto amakolo esima te mwana ekozonga deuxième tour de to ekomenga na agence ango pe na opesa yo même vidéo mwana nga akendela nasali makambo ti esili na ekovoyager na ke Chine mwana ekobenga nga bite mais c'est ça kalobi il faut na somba billet avant même bon na tikelaki abai na nga billet za na prix babite billet za yo mwana na bise ke pa ma belle vie quand ake pa belle vie na expliquer belle vie alors c'est la moi no makambo déjà sur visa alors billet façon bango boye na prix boye pesa nga mbongo boye na bakisa na baza na moi ah merci ya mosque sali penza bien nga bi mai et si belle vie pesa moi na mbongo belle vie quand alors à pesa $800 nga na tikela je crois ba 900 billet za ka ba 1700 ndam billet za cher. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens. Oh, éternel. Na boboti ne bana 6. Ozio boaki kaya so boaki na 0. Bongo nga ni balo sana ngani. Ya solo papa. Oh esa eloko te na boaki kaka. Kabi non. À partir wana ba resina oloba ngo nsamba lola témoin na binisa niko. Na bi wa mobali te. Moi c'est na maleli. Si deke balekisa matanga ngai ona ndoki na bomi mutu na benga famille na ngasuba ke matanga na bi mama to sani bokeli kaso ba benga na bino ba bengani bande ko na ba kenda kuna ba bengana ba onka ba bengani bino ko be meza ngote l'essentiel na linga kito to kabola mawa ouais na ozonga sima mukie sire na solo na émission e ba rezi non te na sala émission moko boye nga so ta ba théâtre na ba boaka sire bengo moi ça trésor zinga sire on aza mwana ya niko mwana ya pauvre maman odile sire nga za oboko poani
na bwaka sire ndeni sire auta poto alanda mobali po na zuwa atiki bana mike ya ba bébé parce que maman ya sire abengi abi a trésor azonga na maman mwana na ye si afuti biya langa trésor azwi sire azonga c'est pour ya kata nzela mayu ya nzela ya Brazzaville ba yesko ba leki pa na nga na Karuka ta na moni sire eloko mo matinga nga abi mwana yo perdre libala na bengi nga bi sire pousa pembe sire ona olobo yebi soko wangana me conscience no yebi na bi sire moni nga moseka oyo naza lelo so na vanda na papa na mnoto boti bana mibale naza fruit ya likambo yo lingyo sala outi no poto po ya kolanda mobali awa na kisasa mais oyo ko confirmer ki makangu wana pour te dire que mobali ana so landa lelo oboya mwasi ana te nga leo naza na ebisa yesire na ebisa ngabi lelo nga naza fruit ya makambo yo lingo sa ya désordre oyo so mama abina zaka ko landa nga te ko finga nga te tamusa na ngana tika tata bino kala pour na ka découvrir vérité tamusa ngana ko na pe na zenité tamusa pe zeni yango pe na linga ina sala de bana kishasa bana basa kisasa ba sala ka voilà mais so na sala ngo parce que mama abino ndenga zaka ko landa nga sire yo lingo sala eloko ko sala ngo lisunte ko wana mama ba ona akufiti ko sala ngo sunte obi sire alo bana ngani sire oyeba mama bolo bana nga sire avanda ni abi mama bana na koli na komi boye na mama abiso apesanga conseil oti tina ye boye mama mutachenga mutu mutema moto bango pe bayeba iteke nga na oya papa bango tune sire esani nzoka yaka Olanda po ayoki mobali azonge soki mama ya mwana na ye trésor nzinga azaka tala ko pa kofi alors si etanga moni bonga bi mama na oyo biso likambo moko bombanga omoni Tania omoni Pai omoni Niklo mama balinga kayote ko sala ka samblati omoni Rit anema ya bwatu akoko epano boya koko sala boy me bato wana misatu balinga kayote ngabi na yebi na ngame na yeba kite na nzini kaka esili aye kozwa ketch na ye akanga ide akoli na ye azwi ketch akabeli mwana nga wana meshu abi ameshu zwa akabela meshu ketch sirakei na sima na koma ko bwaka nga omwale msu mobile na bengi mère bwaka ka mobile ya siri na bando bwaka trésor nzinga boy na boy aye ko misali bom ne moko soki bakado nga moseka nazaka obwaka ngo seke na linga bango te nazaka ndoki te na moma wana sire nazaka obwaka sire bemo po tozaka osolola tozaki bien ti sire kuta mama bango azobela bengi mwana nga meshu azoyebisa meshu alobi moni nga lelo se mama na nga kufi daye kuna konta papa wana te bayebi papa bango asala bango nayebisa bana na bango nayebisa bango bomoni nga nafutela bana nga minerval nga moko bokasa teke nalia mbonga papa ya bino nalia kango na bilia po ni kwa yebi koliesa mwasi na ndaku nango okuta monganzo okuta boye mais sans francs ozwa te na oye kokosele makambo te donc ngana sire tozaka solo la bongo alors nazongi siko place nazaki mama bango ta akufi papa bango abwaki zelo à partir na ndena bimisa niko na motema to vivre kanga bi aza danger alors makama maswako tango eko bima ndena bete bino lisona kende pa kamana po no beta mobulu makama maswako eko bima moseka boy baleki na be émission Irene Masiando ki abenganga abi na sala be émission tala nazwi bana mobali na yo balobi boye menalingi na yo kayo. En tout cas, pour Irene abenganga na ebisi Irene ngam naza likambu ya oyebisa ote sala ndengo osala Irene Masiando ki asala émission bana na ba ofinganga ba voice oboyo kaka ona oloba keno bibembe na bino moni ba jeune na bino mutu na sema soko likolo excusez-moi le terme na lobango ba jeune na bino wana bosalaka bokeba na bana nga là je répète ba ko tia même voice on na zo loba na bana wana sire na Tania ba finganga na niveau zéro nga na kusu na eloko te pa na baon pe papa ba onde mutatinda baon papa za autorité pa bana te alors ta ba finganga na répondre ba onzo ka bazo enregistrer na tinela ba on ba voice nga na bi ba kisi o mama abino alakisa bino ya okende mbetende soki nga na boma nga moseka na boma mama abino mais bokende kotalisa so ezanga bo bomanga bo misanga poani mais so ezanga te bolanda na singa matembele na bisa bango bongo po bino boyebi ke moseka boma mama abino bo mama bango azana bande côté boke salela nga eloko ya boye bo sambwisa nga maswako pourquoi na yebika eza bana na ye to vana na mobali sire wana benga papa bango abi papa naza besoin numéro maswako papa bango abita sire osenga numéro maswako po asa na ngoni ngabi na yebite nde tant makambo ne ko manga abi abani ba derrière tout ça
papa banga za ondima te. Et après si raye ko swana na mobali na ye babandi ko finga babo kilo ba parent à 13 ans nzinga bazio ba tie soki na internet ngana be moni ke bana no mutu basala manga ba internet so papa banga iko ndima kiza bana na ye wana ile kana ngoma ka baba maswaku mosika mwasa maswaku nga bibishi nduki jowe libosa maswaku na obandela bandana banda théâtre na 98 ti lelo mwana mobali moko te na monde ya théâtre soka oya na kisi na Yesu o ba obenga lokuta pona ngaza ya solo so ba oya na enlèvement peut-être na ba viola kinga par force mais ka ya boye te na muta masumu mais na sala effort ya banga nzambe pona yebi en faire existe na ke no boma odile pona libala pona tikala na nini lupangu peut-être bango nde ba na besoin lupangu na bango basali peut-être bandeko na bango mibali ba réussir vite ba olinga papa kufa loka mama sake iba teka lupangu bazo ba mbongo nde ekomi lelo ngai te moi je me débrouille so na sobi lupangu te problème ezate bango nde butu ba na souci ba lekisa papa bango na osenga bino naza besoin niko po bana nga ba mikie bana nga ba na besoin ba benga papa nde bino bo bengi pardon o éducation na bango ebeba ba koma ben poli ponga na yaka obebisa foyer lokuta eza na ba papa ba sundola basi na bana ba kola ba éducation ya bien na encourager ngote eza mabe mais maman zaka censé obatela bana ouais bon wana tie entre parenthèses deuxième makambo ebimi o etumbi mboka eza nini bo excusenga vraiment na bongama eza na bato babenga biso mamo seka salate ça elanga vidéo mamo seka na sepela kana mamo seka ya sorti nyonso je crois bo mona na bémission ata mokolo monte mamo seka leka lobi aza libre be boye na lobaka na za marié voilà oui émission na nga nyonso na marié alors moi mobali moko kombo na ekumase Arkeli abanda komela nga na imama ba Facebook te muta sala nga ba Facebook mwana nga mobali Miché je crois micro nous a bien ouais mwana nga mobali Miché mso mwana okota bato musu ba komela ngo mona mama se ko répondre biso te po anini Miché ko zabina komanga ka na bi ko te ba sala ba j'aime te ndo mona nga mwana ozika atana banduka bisa bango bonjour na bando répondre kumase wana asenga numéro mama se kana za cameraman na cadre ni sala boy na bonga na za chaîne na nga boye na boye na ko ipe ko yede na mambo ebele relation ezaka eza sexualité na eko pesa pe ni moza batebele na pesa bango ba mamero na ngai dai pe na télévision na koma oloba o aza na besoin na nga numéro na ngesa boye akwa bona pekisa moto so na moni na ndenga mabe na ibi nde na ko arrêter na mukolo alors kuma se ayeko za numéro na ngai ayeko benga nga to komo sola na WhatsApp ayeko balanga mama kuta za benga moko moseka ngabi ko benga nga moseka te chaka mama bibi shinga bi ya po eza bongo o ba olanda nga ba ibi même na monde ya théâtre na linga buzoba te abi cha ya omoni ya ozana mwa kilo la msi ya ko lekisa buzoba voilà exact alors abenga nga ya bibi anniversaire na nga eza le 17 janvier oko sa elanga vidéo ngabi pourquoi pas tinda mo eloko na o kande to koma ko exiger abi ça va lukelinga pena bata théâtre ata mususu nga po amezate atindela nga mbongo te lokuta mabi na salila ba vidéo baninga musuna tininga mona salate alors tanzali so to sola na ye là je dis na ba vérité na besoin ko c'est la mutulika muté ku masaza iso ka benga allo chérie na ingina lo ngabi obenga nani excusez ya moseka ngalo kwa mukolo na bitam sa na intention mabe mais na tikele temps relation musuna mokili mutako ya lingio mais au memi eti bokomba master pe bokomba camarade sili abeti pe lisolo alors na tindeli vidéo na komona le 17 on atali na statut na ena moni bata théâtre ba sai ba vidéo ba lianza ba nani ba tebeli na ko senga bi oyo e ba ino na monde ya théâtre pourquoi le bina ka na lukelo ba tu fallait nga mona salela yo monde na lobi na ye nde na sai na tournage na bi senga OK tournage na ma campagne abengi nga na répondre ki tenda etikela nga voice abi na moni oza ko mitungisa mingi pona bato ya théâtre ngade na zawa nde azwa explication allo chérie na moni oza ko mitungisa mingi pona likambu oyo na moni bato ya théâtre non ba relation na relation amoureuse moko te na bato ya théâtre
ngai na yebani na bana meshe 30 ndenga tanga ba kombo ba Gabriel banani esili mobali na ngai fala za la sincère alekisa pe ndenge na yebisa ki kuma senga bi obengi nga chéri pona nini ya zuka voice azwika voice après voice wana na komela ngabi obenga nga chéri pona nini pona pekisa ye siko modeli ya répondanga comme si nga saleli ezua yango mwana mobali wana oya zwi na ba voix nani desho soki desho awa mama mo se kazo sala zua ngana boma libala nanga pona kuma se ngana boya mi tina loba na voice ngabi na boya mibali kuna bai mibali ya poto tongo ajo ngana za déjà na matière ya makasi leo na koza na koko na za pe na bokilo mobali ya okosanga na 100 euros tant on a bandi théâtre ba otinda biso ba code ba 500,000 mobali alingi yote oya lelo yo ya 50 30 euros 100 euros ya ngana yo boma libala na niko pona kuma se fona za liboma kizengi bitanga soi posa nzoto angwe matinga makasi non na kishasa mibali baza mais na bongoti bande konanga bo traiter nga o bo traiter te na bongoti eza eni ya bana vernga ba komisi yango bongo papa na bango azangi maîtrise eza likambo lelo te babandi yango na maswaku ba fingi papa na bango soutenir bango ba yeko koma na oyo koma mobali bo vaine na ndako bo mibalo bakuta basi penza pena plein action abi pona respect ata ya bana kende a garder ka respect na ye moko na ya mwasi boye bisanga penza voice wana ya mobali ya osambisanga alobi ke na koma olala na ba pantalon oui na oboya te na nzimi nga na yebisa pa niko na be moni yo lelo ke nanga lokwa mwasi na mobali na tongo fingi bato na batakauka bayebi ko finga nga mwasi ya kingandi okenda ke luka mibali ba melo ba nkoro mobali no tala mobali o fingo ndumba lelo bato bako wanga na bata ba fi ya théâtre e andenge na bango a traitanga mobali ya mwasi ya Jonker papa Jonker alikape awa wana benga ke mwana papa na nga mutombo mwasi ya Jonker aya tina ndako abi pa niko na ndenge biso tozwela ma bibi shoko traiter mwasi no boete ako mo fiye ya kipa nete abanda ofinga mwasi ya Jonker mwasi ya Jonker abi na nga ma bibi allez-y comprendre bango ba mona na ndenga molimo mais lokwa na vandaki pona bana na otala bana nga buko msuna vanda bina ko ipo okufa bana ngo ba otikala ba komo nyoko masu bien mais so na musika peut-être mutu so linga nyoko la bana nga ba te mama banga za bomoy au banga mwandam nga na ibisa mobali nga bito kati awa ngai moko nyonso na oloba mobali ayebi e ateke na bimi ale na ye na zui pantalon na lati te tam suna bimi na lembi na nga la bina osokola te na lali na pantalon pona ibisa mobali osimba nga soute ça n'est de trop respect zate à quoi bon ezali kamba mutu lelo fingi mwasi ndumba mibali ba melo bankoko maswa kwa ya na ndako na nganga aza na likelemba naza likelemba bato poto baza maswa kuta musao ya otikela ngambonga likelemba ya bibi shinzala c'est mon petit oh ay na ndako ya na e maswa kuzana na salela maswa ku maki ake webisa desha bi asalela mibali maki na ndako mobali yangu maswa ku o ba oloba tala degré mobali akitisi na ba niveau moko boye est-ce que masoka koza mbanda mobali nanga so na lingi maswaku lobe opesa nga mutu nyonso pe apesa nani te mobali ana apesa ba guerre ni te to sala mais soka be bando bondela bo so na ebisi mobali mutu to finga ngo ba te lokuta te mana mona ki etondi na bite na so na place o chango te oyebi elo mona ebisa ka na biniko nga na lokola bato ba mona nga zoba na bite botikanga tango nzambe eza ngai mona yebisa niko aussi banga lisuti bongo lelo yo lela ngona nini na réseaux sociaux kolata pantalon oui ya teke na ye na ndaku na l'atelier pantalon sima na matina mbetu te nde na bima so na bina osokola te na lali bongo pona soka meki na yebisa ngabi na yebisa ki yote mukolo changer o pesa nga valeur mukolo yeba ke na mwasi na yo moko nde tozongeli makambo mais lelo ko mona nga naza mwasi ya mutu nyonso to va na obongo na yebisa kai na bomba te loko apaza mobali asali minene to koma bongo nzoka eza ko ranger ye tanga yeko mona makambo soki ba voice ya chérie photo oyo azolakisa
nde bana ne bazoloba moseka zo simba nzoto ya mibali leki na moi kande to vandi bo nako excuse nako simbo boye na simba bongo na ba photo na olakisa osoki muluba moko boye na zandu boye na bote nga kenda Chine mobala obengo na sima no nani aza olala ina nani na Chine tolala na chambre même so batu 4 5 na bato na tambo na mona Chine ba yebi ne na se comportaka na zana bango vie de prière nga d'abord Yesu pe ni kwa yebi tanga olinganga eloko liboso ni kwa kangama na nga parce que vie de prière amona to vani na ina lala na sambeli yo sambelaga moi sinanga kuna sambela te na pe na besoin koloba mabe pona odile te odila zate na besoin koloba mabe odile te ti bani baloba na za ofinga nzamba omona na tikala ofinga odile te bandeko na yebi kisite bandeko odile na bomo odile te na bono odile pona zwa nini libala pona zwa lopangu pona sa nini obo sambwisi nga mokili mobimba kisi nga bibishi eza bato bayebi nga baolela bayebi vi na nga mon papa fit pasteur dans Nzambe malamu na yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na 91 moi excusez-moi libé les amuki je maintenant 43 ans âge na nga na 43 ans nde âge na yo sa buzoba yango na kokosa buzoba kala na niko na esa buzoba na âge oyo leo na koza na bokilo mwana nga ko présenter nga bokilo nde âge nga na mona yo sa buzoba pardon ko na sengi bino boyebi eloko mama abino akufela mama sekata ni chlore oleka na TV moi c'est abakisi ka bino mo bolobi kisi $9,000 mwana nanga ke poto ka bino mo lisusu sele mutatinda ki ce qui prise en charge boina botande bo se contredire mais ça fait mabete so mobile nga pesi nga mbongo sa mobile to vandi na eti mabete bo po mobile nga pesa nga bo fona sa ka kisi papa nga ye mo alba nga pesa moi simbongo te papa nga pesa moi simbongo te mo sekanda boyaki akomelo ko pamba tango na ko prendre conscience na boyi yango leo na bimi ndumba photo na kanga mina mutu na chebo na pesa mutu bizi yango ezaki na mbetu photo bo sambu selinge ezaki na mbetu ezaki na hotel na mabele polele voice okuma se atindelinga eza voice oyo azoloba bima amoseka en tout cas mipende noto mabele no lakisaki ngai wa bokoloba mwasi na mobali kapo mutu abengi chéri po alobi naza na relation amoureuse te na bato bobima amoseka salaki zuwa ata yo moko de show avo oboma nga ndenge obominga ofandaki nanu to okanisi oyoki ka paniko bandeko basi naye koyebisa bino na ndeko na bino so bomonaki ngai nazwaki voice ya papa Niko azobenga nga azosenga pardon ayebi eloko esalaki ete ndenge ka asalaka ndeka mesana soka fingi asali mabe aye asenga pardon tango abandi na kati ya banana liboso kokoma nga nayebisi akoma omonika ba erreur ya clavier oyeba otanga te nde nayebisi etelanga voice aboyi voice ezalaki appel ye otayebi teke nga azwa enregistre ye wana ezalaki voice te bomona teke batukutu babiso mabele na nga soki emonani ezalaki nga nde nazwi telefone na nga nazwi na telefone mosusu nazwa enregistre ye abengaki nde appel kobenga ti azoloba oyo nayebaki kazwa enregistre non ayebaki te ntango namoni ke eza azosenga pardon ngabi eza quand même moko ya bapreuve baelema oyo nakoki kose justifie nango mpo basi babomi nga nde ntango nazwi yango mama nitu tokutana nde mpe na Chine ngabi te naza voice moko mama apesanga na meka nanu kosala émission nalingaki kopesa te insiste nde napesaki ye ozomona bango balobi toza na mitaka moseka komeka koloba te po toza na biloko ya babombi moi nde naleki boye naleki mpo bobimisa babombi moi nde naleki boye naleki mpo bobimisa mitakala na nga oyo bino boza nango naza na mboka wana te naza na nzela wana te baoyo bayebi nga baolela makasi ti lelo baobenga nga kofinga nimero mo ekomi kokomela nga omoni moseka yo nazonga susima na 2018 toza na tournage mo boye na ndako ya Gabriel wana ofutela na Kimpwanza totikali nga na sundi ata appel mo ekoti ya die natangi kombo na opoza témoin pe ya likambo na olobo yebi
ba bengi nga na ki kaka ba finga mo se ka to zelo na cercueil nga na bisenga bino monde bokota na cercueil bakati tant ba bengi ya dia zui sundi atazui sundi atasi bango biso ko to zela na porte ya nécropole boya. Donc pour dire que na bana ozo ba menace ya leloté ya leloté Bible loba Dieu a aimé Jacob. Excusez, il a eu Esaü. Mais il est bon comme tu as on a libéré Rebecca. Mais alingi moko muso aboyi. Il fait sa grâce à qui il veut. Voilà. Bible loba apé sa batune sikanaï. Nganzamba bingisa na mama yemo. On a koma ki zengi makolo. Zemi mais comme si ki zengo loba te. Moyo ba menace, moni yo okufa. Na kufa te pona sangisa Yesu ne lote. Nzambo na ndimela Jésus-Christ de Nazareth. O ba loba pasteur musuba comment utiliser na ndenga mabe menga na yebi nzambo nga na ndimela na sangisa ene lote. Nde azobatelanga Yesu wa Nazareth. Nde na bima naza o naza. So eko kufa nde na kufa so na bakisi po ba meka. Ba régi hôtel mabona uti voyage. Libange uta likolo. Wa papa nazo bongselanga ndako pa niko. Libange uta likolo. So ezwaka mwana nga linga kufa. Kombe de fo ba meki na bana. Na eko kuta mwana aotambola tengu na kende mwana bukana. Na ye na tiesi sima. Ovana bo mwana telemi mama le ventre. Mwana misi bando ke likolo. Na yamba mwana na kotene na chambre prière nie prière qui cité. Pani kwa yebi aibi ke mo se kaza mwasi ya foi. Ayebi abi mwasi na ngande ngazawa. Ye mo apesa témoignage abo mo bibishi oko pese otelie kisi na Yesu abi au sambela o mela kisi te pa obika ayebi na mwasa ondima na muta masumu na fingaka na tongaka me ya kolekisa mutu ya makila Jésus-Christ témoin ya on ayebi sara bango ba kendo talisa so inga na bomba mama na bango kisi ekanga kisi na yebi kisi musu ezaka likolo ya kisi mususu mais oyo aza likolo ya kisi kolekeza Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment. Merci beaucoup maman Monseka. J'espère que Olobi est belé, Olobi moukié, mais Olobi est belé. Vraiment ça fait très mal que yo kabate l'histoire. Ça fait vraiment mal. Des fois nazo zanga même maloba mais vu que maman Monseka aza une personne publique. Pardon Barési. Oui. Et ça na détail mon ko bosana. Et ça mika samedi. Dès na biso ba obenga benganga. Na oyeba ko identifier mutu angote. OK. So ba bengi ba longoli son. Alors na yebi ke bana bana en nanga bana niko. Na bandiko finga. Eleki na réseaux sociaux na bi ebembe ya choupi na tangi bana nyose ya ni chlore ya pa. Na sala ngutu ne kwa ba ponga na ninga na imour. Ngaso vandi nanga na muta bakanda te. Na mutu osekisa bato place nga za na kabola ke sengo bayebi même na monde de théâtre ora ya muskel nga banda bayebi na bango yo yebi alors na bandiko ebembe ya choupi ebembe ya sire na sali on lokwa nzembo nzoka ba enregistrer ba memi yango na réseaux sociaux na ibso na minito na sana ba menace de mort bana babina nga rouge soki sur rouge noir sur noir na tambola na kauka te place nyonso na okuta na bango omoni cercueil balakisi nga cercueil na za ngo na otindo na téléphone na ba message bazana mutu na bango moko na kati ya monde ya théâtre autu nanga yona Irsili bosololi ya solo to ya lokuta nga za na problème na Irsili te c'est ma sœur la fille de mon père ya solo éducation na zo pe lombe to za na biloko na te oh ma Bellevie ya bandisi ko za na jalousie na za jalousie te Bellevie e binga kuna ngenda o defa mbonge pa Bellevie leki nanga kanzi oh bana tata na mama kutu babunda baswanaka. Peut-être que vous avez une compréhension de la famille. Moi, je suis en train de famille, ce qui est là, qui me problème est là. Tout ça, il y a un problème. Hein? Au coutu, il y a Kalou, pas il y a ici, il y a Kalou. Moutango, il y a des théâtre au Finganga. Il y a pas il y a ici, il y a Kalou. Attends, on te pose un doumbanga, il problème est là. Kalou, on a bien c'est mon moi. Wande konanga. Hein? Dans un moutou, il y a théâtre, il y utilisé à l'an de la vie. Alors tant baleki samedi wana bana bandiko benganga obengi ozo finga biso ngabi na fingi bino pobi botindi muta finganga ya ona fingi bino bo ben polinga na mama na ko finga bino mais bino bo bandande o finganga zo bangande po na registrate alors na komisi ko so bondo finganga na registraka pe po na bino ngama makambo ante na za mpaya na ba réseaux sociaux na yebi biloko te na za yangwe na makambo babandiko finga papa na bango aleki samedi
oazo bondela aleki samedi abandi ko loba soki pe aloba soki nini yango abi moseka même nde kuta na wana ata na mbeto ayi makambo te po mobali yango mwasi yango ya ndumba ayebi nano makambo na mbeto te siko mibalo mizoke esaki ndumba osala na baonde tala degré mobali en tout cas Nico nayebisaki yo na lobi patience na ngeza lokwa litanga mai na verre bato bakolobe etonda noki te aosala buzoba mais ka litanga moko pe sopa mai na si nayebisaki yo omoni mokolo Nico akoka ba voice wana lamusanga na 4h du matin abanda ko betanga ti 6h na otindelo ba photo nde abetanga na tikela mu Congo pour azaki ko banga akosala ngeloko elongi na nka ebeba na tikela mu Congo mwana nga mobali nde ko mona contact ya voiture ezaki na fongo la chambre ko fongo la chambre demini au benda ngati na salon 6h leki na nga mwasi na Maria mwana nga cadette bake benga ndeko na nga place na zepa nae habite nga na koma kuna te pa ni kwa alinga nga te akena la police nde ba policier ba ye nga kuna gangela ba policier nga boye sa nini problème ezate toke na souciati bazo attendre nga na abina za problème na mobile na nga ta beti nga te nzamba lola témoin ni kwa ebi oh mama nga na bi ba beti nga te yoka yemoko na beti ebo me nga na parquet nga bita beti nga te mama ça va biso to boyi eko malo biso yelo mabe non assistance à personne en danger sala décharge na sala décharge ngai na mobile na nga niko to za un problème te ah oui toye to zongi na ndako tangu to komi na ndako nde na yebisenga be moninga na boyi libalo lelo na boyi na nga ko keno banzela milai na boyi ko dédommager no ngati ngade na boyi ça n'est de trop iye ba boyi akita bina nga yolo bananga bongo moni yo na diminuer yo fiera no sala ya théâtre wana na olakisa yo ane loko te abandi ko finga ngabi pour mezati chantre moko mwana tanga kombo nezati na respect nebele po banzembo ne pambolanga si lelo sona bandi ko yemba nzembo a chantre wana na ndako mobali aboma nga otasangani abi mutu ba publier yanga na bi eza vi na ye David kuta bomaka mutu mais zonga na makola nzambe nzamba continue ko benga l'homme selon mon cœur oui. Yo nani yo ke ko telemela mutu nzamba benga azamu pakola minaye donc bongo chantre wana alingi kuta kanisa nga na senga pardon pour na sengela ke ka pardon na posa mabe komela yeti na okangisa nga biti mais pesa nga numéro na solo la na pesa chantre numéro nga bibenga ye o expliquer ye po azwaka téléphone nanga bandi ko finga batu neti nga mutu na finga batu nde chantre na bilanga mamo seka est-ce que c'est trompé na bisete na se trompé te na problème moko na expliquer osima nde tanga yeko mona nga bite abi pesa nga numéro na solo la kasina papa abengi tant na pesa même pas 3 minutes abenga bi na solo ikuta bandi ko finga nga non nga ifona memeka na justice nga obi na fuka mana kaisa o mona nga na bi pardon ya ko sabo ete lobi na ngo wana ona obeta skoli solo po jour ngwa sko na ko zonga na ndako po zongi selinga nga téléphone na lambelie azongi selinga téléphone na butu na ngonde abetanga de 4h à 6h na makasi de 4h à 6h nde mama ya chantre wana bengi nga naza présente ali ko s'expliquer bi naza boye likamuni na mwana nanga boye boko miselo kwa kamundeli abanda ko répondre mama mwana na yebi ndenge mobali répondra na so bisenga papa senga ka excuse le ba o se trompa ki ngai na se excuse pas mobali wana za na niveau na ngate bien bato baza na niveau na eti lelo samsu ba olande mission mama mwana ko babi mo se kaza ki ndumba yango mobali nazo qualifier boy ba qualifier ngande balingi menzambe nda ebi vérité na ngamo ko mutema nanga mais je suis venu dire la vérité na ebi sio likamba pantalon ça solo kuma sa benganga akoka za tension olinganga mais aloba nanga te que mo se ka je t'aime comme ma femme jamais atikala aloba nanga te mais le quoi mukolo n'habite ce qui est arrivé à Nozong Senanzela. Combien balinganga? Oh, et ça ka kuma c'était basé belé a benga yo aibi ko zape marié. Mais na bi c'est même mais c'est la sérieux. Moi si bakanga ke na makasiti. Moi si moi mi pesaka. Yonga lobanga mobale yaka na libala moi si ndabatela libala. Nga na linga libala. Tout ce temps ici mobala peselo ata 100 francs. Mais na ndima na vanda. Na sina boti banati. Na ke wapi
On a écouté nana inde na écouté nana lola. A présenter nganini. A te. Soki femme célibataire a kota lola te. Na vanda. Et ça va te faire un conseil liba les alaboué. On a mieux placé au pesa moi ça liba la conseil avant la liba la ni. Expérience nga bibiche nazui. J'ai passé ma jeunesse dans ndakwana. Mobala zwinga na moi amukie. Lelo na 43 ans. Kalaglam sous ménopause, kalate ménopause. Donc na ebi esengo ya liba la te. Oh ni quoi esambi sangai. Moi si na aussi moi sengi pardon. Pardon eza lelo te. Et saliming makambo na oloba et salami ebele ya ebele. Mais ya internet so ya boye moko boye. Pe na bombeli bino te ngai moko na sina bimisaka mobali parce que lekaki. Na sina boya ki na bina vanda. Nzamba opesa nga 100 francs na oboko la bana nga. Na oboko la bana. Même na yoka soni te na une église batu ba omona nga na ebi rega ba otalela nga mwasi ndumba aboma mama batu acha mobala batu na kisi mais vérité ebi nzambe e aka na mutu moko lavaka mutu e a Yesu Kristo niko so na sala o mabe na kati ya ndaku na yo na sangisa ona mobali nzamba opinir nga so na sangisa yo na mobali mususu nzamba opinir nga mais so na sangisa ote Dieu va me bénir. Na sena moyo yo na oloba mabele yoka tous les 4 natire yoka mabele mai mopepe moto so na sangisa na mobali mususu Dieu va me bénir mais so na bimi na ndako no sain sauf nzamba opambolanga réputation BBC so na lela ki na tena na voice na lobby musalo ozolingo bebisa eza place ba no balia akwanga na kosite oui. Exact. Bano ya niko ba ofinga nga bande ko na bango ba liembongo na nga théâtre biloko na nga ba pesa ka biso ekenda kuna baliaka esa musala théâtre ti ritio ya ko lubanga na sombele plante kabelo pona ngai na mbongo te na za ipene lengi o pesa bango te poko fingeleki mama ngo va na bana ngondeni balinga na bango yote o milingisa na makasi o na tindela nga mwana bango mbwa tango akena ndaku mama ayoki bongo da sali crise hey boye ko la ta ko lo ba vérité ko choupi yo yaka na lopango na mbwa landa yo wapi sire nani sire kutu te tanya te ba o misusu te riti yo yaka beliti te na obimiso linzanza miliki na tie po eza ndaku na bino et c'est pas nanga bien si mais ndaku tata bango ba na droit ça neti ba o yanga ba o sala mbwa ngona tindela bino wapeke boma odile hey il faut zandoki ata demo pe mon pa ko lo ba te botika na oboye tina degré obimisa mutu boye na benga na tindeli mwana mbwa tango akena pasi wana mama na bango choc yango akufa bolo ba vérité ko bolo ba vérité boyebi famille mama abino na India kota ba bekoko atikala ka ye moko nyonso na bakufa moseka mutaboma bango obombo bimisanga ndoki bo pendre nga mokili mobimba bo pendre nga na mire ya ona yaki na bia vana bobo manga bien na loba ata moki pende na lobi boy na ebi boko ya bo loba so bo loba neni na na attention loba te on a lobi za vérité ba bundisa vérité te vérité ba bundisa ngote na ya okota trouble te na kuta couple ya niko na ba trouble na yango. Non, ma trouble déjà banda ko exister. Na mwasi na mbali bazana na bango. Na eko kota na place oyo na yeba mutu na makoluti. Na eko kokuta o na ndima teke na okuta. Na tikali ko mone sengo te. Mwasi o alinga boma muninga po atikala nango. Wapi terrain. So il pango te kasi terrain. Ba bijou. Parce que tout ce qu'on a za nango lelo na omona na mutu na miso bato. Na musalo ya théâtre ya boyaki. Na nzela nango ndenza papa mbolinga. Pe na makasi nanga bato bayebi na femme na za makasi yenga okasoni te na mombongo eloko na koyi koteka na vina ngata pa nzoto na koboma mutu na kosala te mais onyo se ko pesa mbongo teka makala na osala po ezala na couleur te na osala po ni kwa yebi avanda zo zanga ta 100 francs na yebi se papa na $5 tia carburant nga mona obelela na belela tiba kinga ni recevoir na zimbo na pesi mobali na pesi paketi provision na ndaku na ye lelo na bimi ndoki
ate nzamba ofuta bino tani ya boa basi na olakela bino te eloko eleki justice nzambe ezate leo moseka koloba lokuta mais nzambe so abia pinir mutu okoyokela ne ennemi na omawa obapena na baki boete po eza justice nzambe mutu otelemela ngo azate kande na oloba na monde ya théâtre bana na banda ti lelo mamoseka te bapotanga mama maswaku fali maswaku moseka mwasi na ye tayebi te nga basi maswaku baokabela nga basiper mwasi basi te peut-être la mosusu ya obima mabe mwasi ya maswaku akabela nga super nasaka kitoko akindoki yango bonti na niveau na poani te naza makila na te so naza na makila bondumba nde nasala ngo tongo kala na bakana papa bango asalanga na vie mais na garda ki confiance na nzambe na yebaki un jour nzamba opambolanga na bimi tête haute na ndako wana talaka bokilo okotelaka yo na chai pe na kisi mama ya mobali na ngaza ba tika moseka sala théâtre na ye nga na yebi mwasi ya ndumba mama ngaza métisse abi mwasi aza bondumba na oyeba tika moseka niko mobali aloba aboyete wala mama bokilo nanga respect na mama wana ti lelo na bata fingi nga lelo lemsu na bimi na ndako ya mwana na ye azo mériter ba respect belé ba semeki nanga baza ba témoigner ate ya mukie po nanga lelo batanya wana ba ofinga nga me muta mema bango poto atinda so ba mikanda mwana ya niko ya liboso azaka na mwasi ne ya liboso niko azaka na mwasi ne ya liboso nde ayeko linga mama abango via niko na yebi ndenga luka mbongo na ye o ba etale lelo bo sambwisi tata na bino ke o mama ya batanya nde mutasala eza pe mabete menga pe na yeko zo bomengo ngo pete na tikeli bango ango na zwinini siko na bomaki mama abango po na zwanini botika nzamba pine ngati tamusu boyokela nga mawa soki eza ya solo bomo iteke nzamba bundelanga makambo ebele po na sangisa nzambe nelo te j'ai confiance à ce Dieu là pe na sonité au ken d'église na sonité au ken tournage na sonité au loba à haute voix po na yebi lo côté conscience nangeza à l'aise naza na kimia na motema mais mon cœur saigne à cause de mon homme oya bimi boye po asalanga boye akanisi ata 20 ans te ya souffrance niko kanisi tate mokolomo na lala na biscuit ya olie zate na lala na biscuit na bi nzamba opesa niko mwasi wana nasaki ndumba te nazala mabe mibali bazala omona nga te lelo peut-être là biso pona okende ba Chine yango na yo sutukela mibali nga pesa mobali mbongo te bandeni na famille pauvre nga mobali fa pianga mbongo ya pasi na opesa mobali pona somba sentiment na muta trop sexité ye ayebi naza ba discipline nanga ayebi ni kwa ayebi mais moi sango yebi bongo non nzamba ni ça. Merci beaucoup, j'espère que tout a été dit et puis maman Moseka Azaki vraiment très clair, à cœur ouvert. Ça fait trop mal, j'espère que ma fanatique naïe batunios ou vous comprenez qu'il y a de gauche à droite boyo qui vraiment côté la maman Moseka ndanga olo baboy azoluka réfléchir à débalter parce que yenda ibi papa Nico ne pas par mkonza solo alia ka tous les deux matoy boluka peut-être bon condamné, j'espère que bozui barezi j'ai nazana ba photo mobile auto salabi soki oyeto solo la bien naza d'accord te français na tanga mingi te barezi abi naza prêt ya koleka na démentir ngabio démentir ni ngabio démentir ni oh liboso na nokosi ok so ok démentir ni parce que c'est la vérité azui mo ko na tindelo azui ba photo na kangaki na mobile oya lobi nazo sima sexy soki ya mobile akena ngona do aiba makambu wana bana ne ba kotsa ye akena nini kwa ba photo kuna abimisi yango na ba labo ya photo a séparer bi so eka onzimi ozonga na okende na oleka sur na réseaux sociaux na bitenga mo muna sala kibu na sala kibu nga bi conscience nangeza à l'aise te conscience nangeza à l'aise te
naza kutu na mutu moko apesaki respect belé abi nanga bi mama seka na olinga na sa émission direct bobenga ngo direct alors luka batu moko boye o bako benga pona yo balobaka malamu na yo nga pe na luka batu bango ka ndete okotisa alors na fani ngabi ngai donc tant na oka batu ba oloba na conscience danga no ezalesti na ipo ba okosa donc nga mona luki batu balobaka malamu na ngabi po elave batu non na otika la sango te ayebi mutu na oloba mwana tanga kombo nezate ayebi na ko ipo otanga kombo ne po ezana ngompe mabete chaîne moko ya munene pe tala maka ya mwana mobali kolo chaîne wana za mwana mobali tamso yo kende baloki ya tuba na te aza mutu ya kala abanda pe na ba chaîne akala alobi na ngai to sa l'émission benga batu balo ngabi na sango te so ezana na yebi kwa naza confesse nzambe te na yede nzambe te atande na ekoloba boy ezana ba oba onzimanga na ba oba onzimanga te na yede nzambe te ata ko ko batu bolo baka malamu ponanga nga ko benga maswako ko ya lo ba vérité na ko benga Jonker combien de fois Jonker aloba nga biser avec cet homme ngabité totika tanzambi omoni mususu e ateti nanga nzamba loba nanga po ngande nazawa en tout cas nazaka penza facilité na ba prophète ko loba nanga likamlo ko anga mona ebike mabolongo na ngai eyebi ndenge gumba melaka nzambe pa loba ko nzamba loba vraiment teti yango na ekoma na situation ya humiliation oyo mais na yebi nzambe wana ayebi ndenge alava au lavinga pona innocente pasi na linga mobali ya mutu eza vie on akuta na inango mais odila kitina sama belete pona nga nzamba oyoka pona nga te na tikala ochaba ngo moto te niklo wazo finganga tata na teka lopango po akende États-Unis asuka na Cameroun na zongi ateka lopango pona nga te ateki lopango na kauka bakeso maraka savubu asalele mikana po akende États-Unis ayebi akenda po azwa passeport angolais ba situation moko ba eko zonga naza na détail mususu bakundi ma pauvre maman Odile paix à son âme en tout cas bandeko bolimbisanga pourquoi na otanga bakombo oyo parce que yende ba eko salir na ngai pona ye na moni mkomo bo na uti na ka zandu na o compter mbongo mobali abisinga bino na mona ke okay kasavubu te ngabi okay tala bana te ngai yoyo na ebisa ke tala bana chupi tant que ka mama bango akufi na benga sire basolisa ngati mais nga benga sire na bi sire bino bo tala classe ya chupi te walek na bango suka za age mona mwana nga liboso ngabi chupi akati classe na age oyo pe bo permettre bo tindele mbongo achali gablo liboso lopango ça c'est quoi ça ana age otanga soki papa bino négligé bino bozana ba mbongo bo kipe mwana wana nga na kipa bana nanga bana balinganga na bana no ndeni opesa minerval pona sala ngo bandima te papa bango za mbongo za bandako wana bafuta ka mbongo mbongo ngekenda wapi bango batuna nga mukomsu ritsa vandi ngamne msibo kanisa na lia mbongo tata bino botuna yi mobali bovanda boto na yebi nde basala programme na mobali te omona ka 25 asime kiti baye basopi zelo bando sa bisala sale esili ndako on pesila ate zelo asopa wana mwasi na azana morgue asalela ngo pelote asalela ngo elote botika ngako pardon alors na bisi okenda su kuna te poani mobali oyebisanga lobi na tikala na nyonga $300 à cercueil tam suba ne ba ebité on oluba eza vrai abi niko quoi abi moi si RVA bimisi mbongo parce que mobile asala na RVA bana na yeba tindi mbongo pona mama abango okunda odile na nyongo pourquoi zo batika na cercueil nzoka pomme funèbre bango za na ngambu na bango aolinga okay kuna te po ba omona yi ngai yoyo nazwa $200 na pesa niko nazwa $200 na nganga bi kende pesa ozo accès au kende pa na yo lupango no kima ngo pona $200 mikolo kako yo ndazo ko expliquer nga bi te
nakunda na nyongo te za soki ba mwana ngo garçon nga bakisela nga soki ba katafar soki ba nini nde bakisela nga mbongo esala ba 300 wana ngabi ce n'est pas bien mbongo ya nga moseka na pesa po futa o ba ofinga ndoki nzamba limbisa bino mais justice en Nzambe na sena moyo yo li felo musu ezaka na sa moyi mutu so asali mabe ava kufa li felo musu ezaka ko sibirango tout ce pays ici. Oui. Vraiment. Merci maman Moseka, nous sommes arrivés à la fin. N'habitez mot de la fin nabatu nyonso au besoin de bakwa dans la émission Oyo. Bandeko nyonso oyanga obalinganga na si na éclaircir moi mukie makamba musantu. Oui. À tous les ans noir sur blanc. Donc ma siando nani makwaka la ibine lote. Makwaka lo finganga makamba maswa ko fingina oya musantu. Donc naza oyo zo kanisate. Naza ozo kanisate ya ona stati na ngana okoma kaka awa matangi ati pona baba ozi ya matangi ezate pe ezalati tangu yesu aza matangi ezati et là ça lokuta zalaki na foi te mais Jésus a lobi sort foi ezalata bimi bonga na foi te matangi ati ba o balinganga o boyokaki esaki bino pasi naza bongoti pe na otikala oza bongoti na nanga mabe na mtamasumu mais yakoboma te ata mukomote peut-être na kotaka na libala ya batu na bebisaka foyer nzamba limbisanga mais ko kota ya mutu asa mabele za koza moseka te moseka moni oya ye akomisi nde na suka boinde akende na tekisi lopango batu te je crois po bakomaka ifali na bala na maswa kuto teka lopango na tekite na bibi pene loko te biloko nyonso na zwi na ndaku wana eza yanga na mbongo nanga biloko tout ona bimisi na mbongo mobali te nga mona sake fona bongisa ndaku nanga quand même naza artiste batu bakoko ya pe asala émission na ndaku nanga ba moni voilà exact yanga na ko eloko na koseli mobali ati nakena musika même pour oluka délivrance à mobile parce que eza chrétien catholique mutaloba na ngabe moninga à l'époque abi ata na moni ona Benoît 16 wana zaki na osala zuwa boni pasteur vraiment ma Marie yango église akenda ate ngakutu mwana kuli na tika catholique kala na koma okende tongo po a exiger ki mwana ni fwa kula na catholique na koma okota messe ya tongo ye azo ronflinga na ok messe ya tongo ya catholique ma Marie yango qui s'est dominé c'est que ma Marie azali na nguya te ngana ebeza na bato bakina na grotte bakepe basambeli bazwa biyano ebele catholique eza enfer te eza na bato ba osambela Yesu Christ na catholique wana pe ba oza lever baza ebele mais mi pe satan na losambo yango te kaka koloba Jésus Christ Jérémie 33:3 ma Marie akosa ate non nzamba maloba te nzamba to na bezo to mona siko misala acte nzamba za ya on to mona suite à acte des apôtres na basali na lelo o ba obima soki majeza yesu aza soki faux eza vrai eza so ba obenga basala nzambe ya faux baza c'est que ya vrai baza yango ba faux baza faux pour benga ma vrai faux vrai zala moi je crois ti lelo eza basali ya nzambo ba otambola kati na obanga nzambe baza pe ngai pasteur nanga ate yanga na repentance l'enfer existe nyonso to sala enfer existe tu peux être béni sur la terre na bomi o ba oloba na bomi et après à quoi bon oyo Salomon lobi tout est vanité po azwaki nyonso oyo etikala elo nini nani eloko te moseka bongi te des fois la msipe na lala na nga nzala so na bengi na ke tournage na nga nazwi moi quelque chose na nga na somi ba na nga boîte à miliki en tout cas s'il vous plaît na leki na émission oyo eza pona finga mutu te pona bimisa mutu mabete mais pona pesa ka version na nga ya vrai exact donc c'est ça voilà. Merci Maman Seka, merci à vous tous. Tout est bien qui finit bien. C'était là votre actrice Moseka. J'espère que à Lobby Presque Nyonso, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Deyo. Merci à vous tous. Abonnez-vous sur Exemple Télévision. Partagez, likez, commentez. Et ça va très bien. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Bonsoir chez vous.
Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus, toi ma vie. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Mon danger est loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie
baza kobinela bango, baza kokumisa bango. Yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye. Oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe. Achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sae. Abongola bomoi na nga. Oh yeso yo e. Atamasomo na ngai komi lokola ngola e Zambe na bomboye e Yondo nimisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomboy na nga Sunga bomboy na nga yawe Tambosanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko Salete yo na ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Na luyembo na nga bato basuwa bomo Na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur Yo osi yanga rivière papa inondenga Aikoni yo moto papa pelisanga Ozamba ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alleluia nzambe na pomo Kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye Ngai na ye kotombola trone na lola ye Rabi ye lipasa na nkembo ye Ata makasi esili ye Papa yonde opesaka nga makasi Ngai na sala na kasi nelanga na yo we Yondo pesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.